vrai sirène azoyeba na nene bitumba to na nene. Oui, vrai sirène azoyeba na matanga ya champion d'Afrique. Na matanga ya Edingwe, malobalanga liboso na bi, je suis venu faire plaisir à tous mes fanatiques. Je suis là pour répondre à vos désirs. Na makambo ya Edingwe oyo, soko monani te oza kache te ko bete suli solo na quartier te ko oza kache. Na makambo ya Edingwe oyo, soko oza kache, umataka na ringi soko monani te. Donc na vie na yo consolation kamba kache te même na quartier pona mwana mukia koboya. Tu bazo sala waneza pour sala ya suka, pour sala ko rendre hommage ya suka parce que tu te kokunda ye akozonga na sunte. Biso batu oyo tozo bunda biso ba kache. Edi wana ki muta bitumba edi wa bundi tro. Siko kache ko bunda na ufanye na palais. Okobi musicien be komina. Surtout le bois ba kache ba kuma la présence na bango nan ba dedi wa kufi. Nan ba tie présence awate. Bon biso ezo sala biso vraiment bien te. Très bien. Parce que liwa ezora mututu. Et puis on a confié à ça icône la catch. Mais c'est ça. Liwa ezora mututu tozo mona ba grand maître o baza liboso dingo ba mutu bazoya ba veona tout. Chaque jour bazoya. Ba ola la PA. Ba obe ba génération ya icône na catch bazoya ka. Mais ça ba colonne biso biso memo to yebi bazoya te. To so na remarqué mingi eza ba katche belé bazoya penate. Je ne sais pas pourquoi ou bien bazo zela kaka Coréa. Ça la rapatriement pour bon. C'est ça bazo bande kache balelaki na bitumba. Très bien. Edi wanaki mutu moko azozanga matanga ya mutu te. Très bien. Edi ngata mona bumba bwa bimeki lobi so ba kufa edi wa moya. Ya ba matanga ya batu nyonso. Edi mwe abana ko participer na ba organisation ya batu tout. Les filets on continue à causer la vidéo par reportage par interview par rapport à des gens qui vont faire la descente awa na matanga ya idi to tinga le to memela bino ngo to meka pe koyeba ndeni ni soirée ya wa ba boto ezoleka vous pensez pe awa za na mettre msusu au nom de sirène to meka pe ko sola nai to ya makambo ngo ezokele vraiment ndeni ni mettre sirène bonsoir bonne santé mais santé kimia to monyo lelo awa mais mettre bien habillé merci toi c'est bien habillé merci beaucoup ndeni matanga ngo lelo monyo ngo ekenene bon lelo na moni yango mwa malili mais ezalaka ndenge wana meme ya papa oyemba mpe mona matonge bandeke kozala bongo tellement bajour mpe lere ezopusana mokonzi mpe bato mpe kolemela problème te mais nous sommes dans les bons tozozelaka programme nde ezopusana awa toza na makambo ya hommage bacondoléance na famille bacollègue nyonso tosalaka mosala moko alors bacondoléance na quartier nyonso bana quartier bato nyonso balingaka Edingwe vraiment alors d'autres questions Maître Sirène, préoccupation dans les années de matanga ya idi banda kufiti siko. Préoccupation na ngai na matanga ya idi, premièrement je vais faire plaisir à tous mes fanatiques na bato nyonso balingaka Sirène, attente de la police. Sali de te presse, naza Sirène attente à la police pour ba Sirène ba oza 3-4 la ville de Kinshasa. Oui, tozé belé, mona bizaye. Ah oui, vrai Sirène azoyeba nawa. Vrai le mot très capital. Vrai sirène azoyeba na nene bitumba to na nene. Oui, vrai sirène azoyeba na matanga ya champion d'Afrique. Na matanga ya Edingwe, de vrai sirène azoyeba. Ça. Toza ebele. Na boy nanga ba sirène te. Mutu nyonso aza sirène. Mutu subele amso ya yete sirène wala de mais ngai pe mutu nyonso aza sirène mais vrai sirène maloba nanga liboso na bi je suis venu faire plaisir à tous mes fanatiques. Je suis là pour répondre à vos désirs. Bato nyonso balingaka ngai eloko nyonso bokosenga yango nga na kosala yango na esi bino ke vrai sirène azoyebana na matanga ya Edingwe. Je pense que depuis le 14 le 13 nde lobi lelo nde nakomi bamusala makambo ebele mais na bakonzi toza kaka na batelefone lelo lobi naya ndeke bareporter elingaki ebima eya lobi le 5 mai c'est devenu le dimanche n'est-ce pas? Le dimanche en 8 hein Montréal le 9 voilà le 9 alors bato nyonso balingaka sirène boya bomona bino moko nde bokojuge biso tose jugeaka te bato bajugaka biso eza bino bamélomane baspectateur bino bato bozotala biso nde bokoyebaki non bafane na biso nde vraiment bokoyeba vrai sirène alors mingi ya koloba eza te naza wana mpona korépondre na mituna na yo oyo kopozenga par rapport ya makambo toza nango ya matanga ya Edingwe. Les 4 c'est pas la polémique, ils ne sont pas venus faire la polémique.
tout le monde était bon quartier ici au Congo, on travaille, tout le monde a son club et partout là où nous travaillons. Quartier Zaka Moko, quartier Nyon soit bien, mais la différence quand même, Mike za la rapport sa catégorie. Ou à 8 points, à 10 points, on va que nous 10 points à moi liboso. Oui, c'est ça le quartier. Oui, c'est ça en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, comment on a bien aidé à Koufi, Sirène parce que là, on est ça, les quartiers, on a vraiment régulièrement, parce que on a Koufi à la icône. Oui, parce qu'il y a aussi les organisations. Les organisations, là, lorsqu'on parle des organisations, on voit qu'il y a déjà les préparations. Lorsqu'il y a la préparation, il y a l'argent, tout, parce que nous sommes toujours préparés. Nous sommes toujours préparés. Une fois que nous sommes là, le gouvernement fait ce qu'il fait, mais nous aussi, les quartiers, nous devons faire ce que nous devons faire parce que c'est notre collègue. C'est le patriarche, les monuments du catch congolais, mais c'est notre collègue, ami de l'uniforme, n'est-ce pas? Nous tous, nous montons dans un même ring. Alors, moi, contre-temps, nous sommes dans toujours se préparer, tout le monde est motivé. Tout quartier, motivé dans likambo ya ona biso awande na makambo edingo yo soko monanité oza quartier te ko bete sur solo na quartier te ko za quartier na makambo edingo oyo soko za quartier o mataka na ringi soko monanité donc na vie na yo consolation kamba quartier te même na quartier pona mwana mukia koboya ba mona kiyote awande soko oye ba matiso na ringi ba mettre nyoso ba bandi bazotala yo nde bakoy bakena azaka quartier soko effectif ba quartier za cour de grand. Oui, je disais ceci. Nabina mambo catch congolais. Soko za quartier na quartier ba ebyo quartier ba mona kona ba catch na ba obo to organiser kabiso nyoso. Mais na makambo ya edi soko monanité n'en parler jamais à likambo catch na quartier na opata mwana mukia koboya yo. Parce que tu n'es pas un catcher. OK. L'air va mettre ba vandi ba tio ba programmer ou matina ring de ba nyoso ba confirmer awa. Parce que c'est le patriarche le monument du catch congolais ndakufi. L'air oya ba confirmer ou matina ring au bundi donc beta lisolo na quartier no koza quartier parce que c'est télévisé au pays aux image au nyonso ko salama et kozala télévisé mutu nyonso akomona image après kozonga na quartier ozala fier na musala na osala mais moi le ba komba bundami te pourquoi bon lelo bakumba ebundami te kande na soko so mwa ba malili mo boy kotaka pe so mikolo zo kusala mingi parce que bato ba préparaki na ndenge mususu tout le monde savait que c'est demain le 5 mais le kola reporter mususu abo to kwa ba pusi bon alors qui était na pe malando moni lo kwa ni sali ba fanfariste ba lembi moi kosala o ne ba reporter ba pusi nde sali susu et ça la moi moleste na journal le mais lobby nous reprenons nos activités comme tous les jours. Merci beaucoup Sirène habite le bani so ko ba fan na ba kacho bola do libanda mboka. Oui, bakatia nyonso bazola na ngana libanda mboka Brazzaville, Angola, Afrique du Sud, bakote biso to munda na bino en tout cas. Ba hommage kaka mbote na bino, courage toujours na musala na biso. To perdre monument mais tout ça là que mutu mo peut a remplacer bena azo ba qualité edingwe. Comment ni valeur azime même pas chef de l'état c'est pas facile. On nyonso zo sala ce programme vient du gouvernement. Non c'est pas du gouvernement, on va directement le chef de l'état. Fatinda zo kunde edingwe. Biso pe ba auto tikali to ça makasi to katoko matala niveau wana esi bambote na ngana bato nyonso balingaka ngai bana mbiza famille mbia okito nyonso bayana ngana poto bato nyonso vraiment je salue tout le monde c'est votre serviteur maître Sirène je suis là pour répondre à vos désirs je le répète oh boko senga ne na osali la bino na matanga ya edia je parle pas beaucoup na makambo etali o nazoloba wana tanga ve edi ikabonde ba parti balé koto na singa balela koto na nunga balela qu'est-ce qui se passe atanga ngande awa obo ba cheringi watu vraiment omoni bato mosusu basala bamakambo ozokompagne bango te nde tobota makambo tongana bafamille donc sport eza sport oyo tolingaka oyo toyaka mais famille eza famille so badeside ke mwana na biso tokosala matanga awa bongo yo moto mosusu oyo bakeka esalama kuna te esalama place oyo ozolinga non azoregrete bacollege mosusu so ide wana yosisa matanga na singa ezalaki ide ya nani na kuna namona fibo moto asalisa matanga wana tout le monde fibo te fibo bilenge ye nde asalisa matanga ye nde asalisa matanga kuna so nayeba te so aza mwana edingwe udi eleki bia soki nefe soko makambo te babali medinga moto abimisa eti kobimisa mutu c'est pas dire koza mwana mutu très bien ngai moto abimisa ngai quartier chez méchant bambai 6 baprésident bai 6 bagamete chez méchant bamete kuzi loboko bacaptino baza ebele oyo babisaka bajibe koseka
bakatela ebele bachinois mokishi donc baza bapapa na ngai ya monde de sport naki bapapa oyo baboti nga biologiquement te mais soki oyo bacollègue mosusu bazosala c'est pas normal makambo ya famille ya bato so badeside ke matanga na bango baotia na place oyo edingo abotama où est le mal nayebi vraiment matanga eza awa ministre ayaka kuna de awa ministre ya sport dj bodi mosika aza baboti ebele en tout cas je te salue ton excellence excellence ayaka awa ok peut-être azoreconnaître que matanga ezali officiellement badali ya président nani connaît chako baprésident pakasa que je salue ozwi badete mutu mwende bachef méchant bakuzwi loboko bacap désir ozokopa bakaki ngambe do bakolo na tu bayaka nde awa baprésident suzuki bayansis bayaka nde awa po matanga eza nde awa matanga bazosala na singa eza oyo bango bazosala oyo fi bazosala soki na banani eloko elekelaka bakacher eyelekela bafani na bino bakacher oyo baza à l'étranger ndeka matanga emikabolo matanga eza awa mama matanga nde ya moto osala bolala bon eza volontaire moto volontaire motu tunga mpe kaka bokende kuna na lali edépende kaka na mais lokola namonaki fédération na ministre ya sport badecidaki o famille esengi yango eza awa lisaki malema balobi boxer balelaka ye na makofi kacher balelaka ye na bitumba bana bavedi atikaki biso tomoni bakacher wana kobuna mais lelo toye à notre grande surprise bakacher bobuni te qu'est-ce qui s'est passé bon oyebi ke kobunda chaque jour eza fanfare très bien kobunda normalement keso wana balokotula nde bakonzi na biso badete oyo bana organisation bazotia programme ya bakoma neti nani dete non 3D voilà 3D na nani naike esali bango nde mpena baza na organisation ya bakoma o ndenge ozoleka pour le moment parce que fédération ezozela nde corps ekoma après bazwa organisation ya main parce que soki corps ekomi nde okomona fédération bakozwa organisation ya main okomona ring oyo te okomona ring professionnel ekozala awa non omoni ring professionnel ezali batapis ternege ezali ya grand maître na biso entraîneur charolin choman sika aza babote ebele donc ring professionnel ezali oyo tosalela yango entraînement na 20 mai oyo tona koprépare jubilé ya icone edingo moto na ngenge vraiment famille na ye mobimba mes condoléances na famille biologique ya grand maître edingwe et puis mes condoléances na tous les disciplines confondues ya sport et puis biso bacatcher na monde entier tozolela mes condoléances toujours c'est ça mais baoyo bacatcher bolinga te badiscipline mosusu eya kopratike na matanga vie non bapekisi discipline te lit ezobundaka catch ezobundaka ezodépendre na bacoach ya badiscipline mosusu lokola judo boxer edingo avant koma catcher azalaki na boxer edingo asala lit edingo asala judo nga na kosengaka na bacollègue nanga bajudoka baboxer bakarateka badiscipline confondi wana boya tolela edingo na bitumba loteli bango bache te non yango eza mieux placé mais bango bache kobunda eza te babundaka na ringi te mais pourquoi bazobundana na condition mpona nanu fédération azwi makambo ya main pena te na sens que fédération azozela matanga ekoma ebembe matanga excusez-moi ebembe ekoma soki ebembe ekomi toyebi te soki ebembe kosala susu une semaine soit 2 semaines soit 10 jours na mort omoni ke fédération akozwa sikoyo matanga a main akozala na mwa badepense moko ekozala ebele wana mais soki azwaki yango avant fédération engako kokatana par rapport ya badepense mpo soki otie deya matanga bazwi matanga mais il faut ring professionnel eya il faut tapis stratégie ezala il faut batia groupe moko ya bien et puis balumière oyo ekozala boye te po tozomona awa omona balumière mpe décoration ekochange même nzela c'est ça même omona bamituka ezoleka ekoleka su te donc fédération eza na stratégie na ye po azo jouer de façon que soki corps ekomi eri azozwango mais bomoni mpe moi changement mpe ya makambo fédération pene na minute ndazimaka mais jesaki malema toza toujours kaka na bakomba oyo ezobundama awa na kati ya matanga vie edi mais
tomonaki komba na yo soki komekana entre yo na lipasa Joseph Malema oyeli na makambo ya sika ezalaki nini le problème ezali ke omoni nde toza awa matanga ya ve bon nazoregrete kaka na bakatier oyo babundaka nga regret nanga eza na bakatier oyo babundaka bakolaki na ngai oyo babundaka oyo tozobundaka na bango so na remarke mingimingi eza bakatier ebele bazoya pena te je ne sais pas bayo te pourquoi ou bien bazozela kaka basala rapatriement maintenant bande katier balelaki na bitumba edingo azalaki motu moko azozanga matanga ya motu te edingo ya bamatanga ya bato nyonso edingo abanda koparticipe na baorganisation ya bato tu na momo nyonso bokobenga ye akoya so bopesa invitation abunda abundi tro mais lelo eloko ngo naza nango regret par rapport ya bakatier oyo tozobundaka mingi bazoya vraiment bazobunda te mingi mpe baprésence na bango nanu bande dingo akufi nanu batie présence awa te bon biso ezosala biso vraiment bien te parce que liwa ezwaka motu tu et puis oyo akufi aza icone na kati mais c'est ça liwa ezwaka motu tu tozomona bagrand maître oyo baza liboso edingo bango tu bazoya bavie wana tu chaque jour bazoya baolala mpe baoyo mpe bagénération ya icone na kati bazoyaka eza mpe na bakolone mosusu biso mpe toyebi bazoya te toyebi esala mpe bien te baye matete mpe miyoka mingi bakaki bakobanga bango bakaki na bana matete bana matete tous les kiri ya matete baza ini baza bomoko bana batange bana somona dezo de bima dezo desala te bo biso moko toza awa soki mwa ndungu totie kimia mais bana matange bana bapeti na biso monge kimia bazolela ve na bango baye kolela nde gametre na bango baye awa mpona kolela te ke basala desordre basala soki ndenge nini non tokomoni katier azoloba bongo seke bon eyebi kaka ye eyebi kaka ye mais liwa ezwaka motu tu ezwaka nango motu tu baoyo mpe bako se comporter tocomprendre bango toyebi bango mpo nga nayebi tous les quartiers ya ville de Kinshasa baoyo bazoya te toyebi bango ok bachampion mpe oyo bana basentir ebele bazoya na matanga te bon yango nazoloba ti bamisusu ondire bazozela kaka soki corps eye basali rapatriement nde sikoyo baye mais nzoka eza mabe ok matanga ezalaki deya bana le 14 matanga ebanda bana le 13 janvier wakufa le 13 je crois nzoka mpa matanga ebandi deya banda le 13 na butu nango ti lelo toza kaka awa biso tolandaka kaka awa nzoka banda toala baoccupation mosusu mpe na ntongo olali awa na ntongo okoti pele biso 4 heures 5 heures mwa ponia ina 2 heures d'état oke bamaka biso na ville nzoka mpo tose sacrifier mo nzoto ekokobendana mpona nini chaque jour ozofaze tozobundaka mpe tozozalaka awa po oui mpona komaitrisaka mpe manse po bapeti oyo baza awa bisu mpe kozala melingo eloko mwangaki likolo biso tozala mpona kokitisaka bango poso biso mo toza te bana baotya sécurité sécurité mpo zala na biso mo bakatier donc c'est ça na sens vraiment merci mingi Joseph Malema koko ya matete nayebi te lebami ya suka olobi mpona bato wala na de partout parce que na point noir mpe bitumba ezobundama na kota matanga elini na Brazzaville mpe ezobundama na Afrique du Sud partout bakobunda mpona kolore mémoire ya edingo olobeli bango nini bon edingo azalaki ikone na kati edingo aza ikone na kati c'est normal bakatier nyonso baza na bapays nyonso bazobunda vraimen nga nazofélicité bango parce que bazorendre hommage ya ikone na kati oyo tu bazosala wana eza kosala ya suka korendre hommage ya suka parce que ti tokokunda ye akozongaka lisusu te biso bato oyo tozobunda biso bakatier edingo ayaki moto ya bitumba edingo abundi tro sikoyo katier obundaka ovandi na palais okomi musicien abe okomi nani bakatier bakomi lokwa bamusicien katier na ye komba mais ozoninga babondela ye mpo bunda biso toza kaka tobundaka mpe kaka tobondelaka motu te oyo amoni kaka osepela bunda aye abundi oyo osepela aye tourisme oyo abundaka aye tourisme fc azokopesa tourisme pesa kermes badédicace na yo mingi akoloko eza te oyebi kaka oreliva moye moko le mbingazo abi 1m75 1m75 likolo nango 52 kilo oye moko vraiment kopesa makambo vraiment omoni kazunga émission moko do otalaka naye kofase matanga do jeu de matanga nde ezalaka vraiment napesi mbote na ye moko
ya Fredi Ngoma le coutumier apesi mbote na ye moko mama bebeto mwasi apembe na Belgique bambote ebele président Fredi Ngoma le coutumier papa social mokolo nkodia mais bana papa social azolobela te papa social songa mbeli papa nanga Fredi Ngoma te mama Nadia ye asalaka na ye akosala na ye azozela de korea bango na bahonore peut-être disco de mboka nzunga mafami omwaka na kidiba pe ya rapatrier accompagner c'est jean chere tozalaka na les millions garçons tozalaka na vraiment les millions garçons félicitations vraiment tozalaka no pena awa chaque jour si ntango oyeba sasa ozoparticipe na corps ya icône na kati c'est jean chere le producteur le plus suspect les millions garçons mokusa talo balobi mwindo ngolo babote ebele na bosani te Eric Tola de Belgique Alain Lubaki Shadak Chacha les grands jogo na bosani te Kuku Nyungu El Chanto babote ebele na pesi su mbote ebele na ye moko Andibola mbote mingi na ye moko le PDG Sayo Basende babi PDG Sayo Basende grand prêtre ya tembe alaka na dollar na mutu bakusaka dollar asokolaka dollar le PDG il faut voir trop le PDG nani Sayo Basende PDG Sayo Basende le PDG Sayo Basende sika za bambote ebele na bosani te Marie Tumba abi mama Marie Tumba na Londres mama na desikida ya durable mama na Sarah Londres bambote ebele j'espère que baopela pesi mbote te eza video balingaka bino nyonso bafana nyonso tu bolingaka champion malema na monde bambote ebele surtout bambeya bakufaka nanga bapetisaka bafaser wana bagénéral ya bekiri nyonso oyo bamaréchal baaméricain baarabe oyo babengaka bashopishwa na baaméricain bango